Records. Docteur Jeff Njadi, les Teta, Don Didier. Grand garçon, ban à Paris, Irène Ouattara à Paris. Oui, Makamboyo, femme de cœur, madame de cœur, binement boy Makambo na Switzerland. David de Lutete, tala Makambo, gars chota Makambo, fita manita otala. Ban à Jobu, li passe bambongo di do chombo. Et puis le Jobu on a Alexandre Mowe, c'est Kotanga. Na Jobu on a fait rappel roi Manitou Azawana très mystique les champagnes qui gagnent. Le roi Manitou, merci à toi. Maman Wifi mo le katala yeyo. Fita manita vitesse. Tala ba pièce non, o ezano e bandeli. C'est deux tchèques bana. Na toi qui on a parlé na flat pas fita manita. Donc il ko banga bilamba danger au pesa maawa. Il y a mon équipe nationale. Na ba saper ba uti matadi ba eka macho. Équipe nationale tant to ba to mon na Congo mobimba. Donc ma femme, ma maman pour moi qu'on a Switzerland. Émission na bino bolinga yango. Maître Gims. Maman Angel Fass, Maître Gims. Papa Juna Jana na là. Mais vision na yo au sur na na sab to côté ngo ba studio to monde dernièrement Nikes ba pas la son et puis tout ayo quand ba consommer yo neni te nka te mona Kinshasa mona Congo te kale ma bilamba vision za limité ba forme o bien au même on peut lancer ba son côté ba studio mutu ano tanga kombo na ye ata sa perte. Oh Nikes ba sa perte ata sa perte quand on parle de la SAP on voit le pas de la SAP biso vraiment toye vraiment mingi et pas Fiston Manita. Donc grand garçon tant autant bateau balanda bateau na sima na mama bilamba bangoche ko biso to mona ba pièce maîtresse au Fiston Manita obimisa biso to yembe la forme tête to ba descendant bango ba bato ba sentiment on comprend mamoni bango na matanga à Paris baye bomoni bango na fête à Paris baye ça c'est invitation bien dédié ça c'est invitation petit nanga chinois de kini keba la bilanda landa. Au comme bilanda landa na Paris au Kimisa Street yo na petit John bokoma Rolanda ba yo no ke bisa banani ba petit nanga léopard de la CEP chinois de Chine na petit nanga John na longoli chapeau na kanda mabe donc yo yebi to rolo ba na loyenge te po talaka ka idéologie makambo etalama donc Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, awa mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour dans le monde entier, internet sur le net moment tu sais bino tiche rotamola partout. Tiche lo bezaki na lemba lelo na mabele na ngai Petro Congo masi na Petro Congo. To na souka un événement organisé chez Fiston Manisa Grand Garçon na kati ya Petro Congo na Don Bosco, batu bayi Petro Congo bayi Don Bosco et puis ils ont accompagné na ba saper ya Kinshasa. Ba saper ya Kinshasa baza reconnu na monde. O baza reconnu na Angola, o baza reconnu na Paris, o baza reconnu na Japon. Muzeki ndingu mutakenda poto zonga. Et puis muta dirige la SAP congolaise na kati ya Kinshasa Muzeki ndingu. Aïe, c'est plein de Fiston Manisa Grand Garçon. Depuis ça tozo beta balle lelo. Toromela torolia lelo grâce à Fiston Manisa Grand Garçon. Toza na kati ya Changu na kati ya Petro Congo. Depuis ça bino tige rotambola. To so ana ba tuneza la Fiston Manisa roloba ba saper ba roloba bana mabele be Petro Congo ba roloba di. Elodie FF Nambour partenaire officiel. Merci pour tout maman. Muzeki ndingo boni. Ouais les gars journalistes, encore maloko la Fiston Manisa. Encore maloko la Fiston Manisa. Balobi tan ko bino na Paris deux fois te. Mais Muzeki ndingo ozamona masina tenga na ebio na bité so na bobosa na moi dimi ozamona yolo mais masine tosio banana abattoir tina de pa ota bana bazola no lokwa vedette. Ezaka ba pentacle be ezaka ko sala trop. Ouais Muzeki ndingo azamona yolo mais na koma ya Congo. Na koma da Kinshasa na la place tata na Pascal, ata na Bumbu, ata na Mimota. Ata na Njili, Muzeki ndingo partout. Na koma lo lipa la nguba. Donc tu as un match, tous les matchs. Dans le journal Lelo, organisé chef Fiston Manisa, Grand Garçon de Paris, ça complexe, ça kobanga. Moi, je suis une initiative. Il y a qui toque la Petro Congo et Salate. Il y a mon équipe nationale complète au Kouéi. Pour l'équipe nationale à Bouchoba, mais l'équipe nationale reconnue chez chef de l'État. Reconnu par papa chéri, reconnu chez Rita Ouattara, reconnu. Na ministre congolais au Fiston Manisa et Dakar bino moko boyebi yango moni ke Léopard et lelo alobe osala biso démonstration notre monate akabela biso bilamba mais nini rôle pour bano balandio petit peuple elandio et accompagner tia na Don Bosco message nous allons pour bana masino balandio ouais bana Petro Congo merci à trop ne bo accompagner nga pour match lelo ta ko inda match loisir Fiston Manisa garçon. Oui, grand garçon, ban à Paris, Irène Ouattara à Paris, oui, Makamboyo, femme de cœur, madame de cœur, binombo boy Makambo na Switzerland, David de Lutete, tala Makambo, Gaucho, tala Makambo, Fiston Manisa Otala, ban à Djobou, li passe à Bambongo, Dido Chombo. Et puis le Djobou, on a l'extrêmement oui, na Djobou, on a fait un roi Manitou, on a très mystique, les champagnes qui gagnent. Le roi Manitou, merci à toi, maman, oui, filme le Katala,
Fiston Manisa vitesse tala ba pièce non oyo eza no ebandeli c'est doit check bana na doit que on a parlé na flat pas Fiston Manisa donc il ka ko banga bilamba danger yo pesa ma awa ya mon équipe nationale na ba saper ba uti matadi ba eka match équipe nationale tant to lo ba to mona Congo mobimba donc ba femme ba maman bo moko na Switzerland émission na bino bolingaka yango Maître Gims maman Angel Fass Maître Gims papa Juna Jana na tukela la makambo yo datu mais vision na yo soki na na sab to côté longo ba studio to mona dernièrement Ninkes ba pas la son et puis tout ayo ke ba consommer yo neni te nka te mona Kinshasa mona Congo te ke kale ma bilamba vision za limité ma ba forme o bien o memango pe lo sala ba son côté ba studio mutu ano tanga kombo na ye ata sa perte. Oh, Ninkes ba sa perte. Ata sa perte quand on parle de la SAP on voit le pas de la SAP biso vraiment toye vraiment mingi et pas Fiston Manisa donc grand garçon tant otanga bato balandaka bato na sima na mama bilamba bango tie po biso to mona ba pièce maîtresse to Fiston Manisa obimisa biso to yembe la forme teke to ba descendant bango ba bato ba sentiment on comprend mamoni bango na matanga Paris baye bomoni bango na fête à Paris baye sans invitation bien déli sans invitation petit nanga chinois de kini keba la bilanda landa okoma bilanda landa na Paris au Kimisa Street yo na petit John bokoma Rolanda ba yo no kebisa banani ba petit nanga léopard de la CEP chinois de Chine na petit nanga John na longoli chapeau na kanda mabe donc yo yebi to rolo ba na loyenge te po talaka ka idéologie makambo etalama donc au léopard de la CEP il y aura des victimes et les orphelins. Donc toi tu as makambu ba jaloux pe batalaka donc il y a Fiston Manisa tel match n'est bien yango moni ke ba saper baye donc il dit que to rolo bela ba ngote mingi match alelo et ça biso bien Fiston Manisa grand garçon tout le monde nous sali organiser match et puis au bengi si ba saper to pour dire moi moulai to sponsor tout le monde organiser ça kitoko mais c'est déjà dit pour ba saper au balandi on a fait tout na babele nao message d'ami que nyema yo ya mwana mabele déjà ngai musée à la frère na ngai to kutane na Paris na Saint-Lazare to développer ndenge zala kaka ngana sa perte omoni soki okomi na ba niveau mususu ba octave mususu okomi penser maka mususu babiloko ezalaka na ona mona ba salaka parce que baza bato yo ba innova eloko mobo sapologie na kisasa yaki ba voyou maka mebele bele lelo ngana mona musée na Paris ayo ko marché na jamais chez Kassalbajak mutazula e visa ou ayara Paris lelo siko nga tant que monsieur social homme du peuple na monike nazaka dana ba musicien nazaka dana fali pour mon ami na pese mbo de place ali ere imago nazaka dana ba bato belé lelo musée ayo talanga na palais to fandi to développer bivé yazi musée na pese mbongo te pour to mbongo te na pese carte. Et là on a fait ça yo et à pièce. Et là on a fait ça important et à pièce. Et on a démontré que nos pièces arc-en-ciel, on a démontré pièce à Gabana, l'autre a démontré pièce au va couper là. Moi je suis dans ballon là que bilamba là. Et là on va attendre qu'on bête na ngoseke. Yango musa ozo lelo. Bana le part de la SAP, moi moko na nenga family. La Fiston Manisa. Na nenga family, au moins lelo Petro Congo ba betra masolo mabe. Yango moni biso toko ya pe poto o ti pe poto ye o kimi pe côté na yo mais bato nyos bana besoin mbongo noté bana besoin simplicité na yo family c'est ça important to kutani na on pesa mutu mbongo te parce que j'ai pas d'argent match de loisirs et ça biso to kutana na moni mama saranga Gino Lembi o to passa ba chika ensemble na cadre match te to ngato mona na te mais le match ça les salis sozani to kutana c'est ça Manisa et là on est secret nos arani ni posa des infos ya Kinshasa. L'autre fanga zara na Angola zara na Kinshasa obeti sa balé ozara ensemble na bana côté na bino na bana mabele na biso et puis plaisir nos zara na ko sangsa baya ya quartier on se lota ba vena biso mususu ya mabele ya peto kongo ya masina soki ba ye aronya tata mabele te au moins combien na campagne au moins vani na ba lingwa la bani a uta royate mais toutefois ya kini ozara na masina ozara na mabele pe osala sensibilisation pour batwa sepela te mige omoni eza ko kola muto ya kola na batu akima batu te. Il faut pas qu'il m'a battu affronter bango. Aussi ça passe à battre na Congo. So yo kutana muto sol na ye. Tala eloko ya te.
plus eza la famille a bonne santé pepele okima bango poani nga na mwana kimpoko donc so na ye il faut na mona ba frère na nga na ye na telemi to melina bango koka ndeni ya nga na bwaki na koyi ko sala matifi na kisasa te pona poto na radio pepele museki ndingu yo yebi mige yo akutu mtu bikenda kenda yebi donc il faut to kuta na kaka le plus important là pour consolider les liens qui doivent exister entre biso yango moni le par ba yo talanga nga na bengi bango te musée alobite ya manisa yo la yaya faut mona ba frère no le par yango moni ba yo la nga na match donc nga na muta sapte nga na muta bale comprendre il y a important yango na mige nyema et ça biso bien Fiston Manisa to moni yona ba kokeri ko ça biso bien merci ba tout wala na biso Fiston coloqué El Zapatero monté ma présidence to zani kala mingi te puis Eric Ndomba s'appelle masqué nouveau marié Yves Jol il est bouclier par intérim venanga Yves Jol soit ma casse les boucliers vous savez nous présenter biso ba vite fait code MM13 et puis code MM14 papa bozo beti batama baku bana yeto papa nini ngoza kuyima boy kasela po mbakanga yoko mumune yoko yo zibe service awa na zibe service tout le monde a la servi et comme ngai nani ko ngai kunzi yebisa kunzi ozala ki presse lou puisque zibe service na janvier tozana kati ya Angola Brazzaville balali omoni kuzanga kuiba ezali liwe mbimboneo na Brazzaville tozapeli susu wana zibe service bato ebele bazokufa pona ba agence agence ya si na Europe mobimba bato ibofani na France bozoko kende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozaka na Paris Rennes biloko wana nyonso toza kuya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye zibe service papa baleka ka pe sérieux boy merci kosanga mwandam merci zibe service agence pas comme les autres Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Oh, délégation Matadi défaté d'Adimbela. Délégation Matadi. Et mais Bidosha. Ça c'est le capitaine de l'équipe Léopard de la SAP Batadi. Donc toya wado minga kolobeza te po présent Moses Alobi belé. Donc toya ka match et pas ndeko na biso Fiston Manisa parce que aza papa social comme société. Donc minga kolobeza te mais production ba pièce ya en tout cas binomo boyebi na Léopard bayaka faux à la spare. Bayaka te oya koye kola soki nini. Nomo bot cameraman salana musala kotoyo. Ouais, au sommet on a Tony Lorenzo, donc Babiloko donc pour télé ma beau faut à la Léopard. Donc minga kolobeza te na seyo mo somona, hein. Tam subo kansakere no ngwanzu mais. Ozo kanenge zo chosine zo. Fiston Manisa. Ozo ka. Donc minga kolobeza na ngote bino mo somona donc Léopard de la SAP. Et ça bino ndeni Fiston Manisa ko yamba bino na mboka na mabine. En tout cas, tous on a plaisir à trop parce que bajike belé ba yaka kaka na ba coin bango moko pona ni bazala ka socialité mais binomo boyoki nini alobi awa donc ça papa social donc sepeli nanu na comportement na ye na ndenge pa ya bibiso donc nzambe asunga ye parce que asa l'homme du peuple voilà kindingo Prince bilingue micro yango c'est présenté bien. C'est moi Prince bilingue de la SAP général ya SAP na Congo. Donc naye sikoyo pona Congo nini Congo zakaya Congo nyoso naye pona Congo posa naye pona Congo donc ndenge zabwe Fiston Manisa donc Fiston Manisa doit organiser moi iloko moko boye
bato babeta bale basepela organisation poussa na micro bana Petro Congo babeta bale bien donc aye na ba eloko pena ko pia cadeau pona bana mboka po esepelisa population monike bana Kikongo ba osengo bana Kikongo na Kikongo bon mais sepela mingi na faso fiso maiza mekuiza na bwala nandi ya Kinshasa sika me ndugila amikudila amiko na puto mais ame raisonner que non il faut musala moi qui maman cela tout ça na ba leke na ba voisin na ba kaka na bitu kutana dia kasamu ya sala ni c'est bon ya una kuna move ndana na matadi en tout cas Léopard awa tindila ka beto note kuna faut ka beto kuiza ya beto mona do beto futa kuiza mais après tout ça pièce sorati ni bilaman yorati ya me vote ya songi wana yana kutuba kwa ni suki dongi yoti amba moto ya ba kutuba ba batangi tu bangi tu ba fe yana moni ga dongi yoti amba moto donc ba yoti ezali awa donc to ana ba yoti to beti ba yoti donc des fois te carte na ngo yango Kitoko le président Bona Kalouchi Claude chargé de Paris cardinal Léopard de la SAP naza mwana poto donc de l'obarasu troté mukanda yango yazo épreuve simbango lakisa cameraman bendango donc ils ont déjà preuve pour ngana uta poto talaka naza na Léopard non ngana yaki vacances donc oui na yaki vacances jamais baloba au nom de Jésus na ndako nganga on ebisaka bango impératrice Wivine Moleka aibi makamu mama zo soutenir biso papa obeminaku Soe Kabila, David Lutete, Willy Soba Mozalis, Christian Moupakani, Willy Shekola, honorable Mama Ida Elenge, Boss Ali Chibala, Star Gono na marché central, Maître Joël, Maître Bel Aspect, André Ichari, Irène Kaseka, Moussa Toko, le préfet na Sembrié, Taramabanga na Bossanité, Willy Soba Mozalis, Kolo Zala, Aridjana Ndoseta, Tony Lula, Tara journaliste, Papa Yote Rakar. Ma pièce. Betty Alfonso Dominguez, la musique est à Mobich. La Ravel et la pièce. Bende logo. Adolphe Dominguez. De la musique vient avec Adolphe Dominguez. Donc, tu as la chemise, il y a Wangler. Il y a Tabanasa qui dit. On dit qui dit le pas qui dit Bilamba. Wangler. Mais président, tout le monde a dit que c'est sous. Ça peut marier. Ça peut marier. Ba défi bilamba. Balata lokola marié. Bando qui komeka te. Oya simorking en Neckerman. So moni Cristiano alataki na mariage. Kala coutira la tsegeye. Soyez bien, ne faites pas ça chez vous. Oya niveau mo likolo makasi. Yo mère aza d'accord mambo ça. Mère aza d'accord na balé na makambo. Na balé na makambo. Mais par kopo ba so kopo so ça. Wana secrétaire la ba fiti tamba oyoka. Dieu merci mbokani omona ako gelepe. Aso wana masola 4. Vous comprenez wana masola 4. O Léopard de la SAP, o équipe nationale, ya ba responsable. Et ça y ba tout. Travailler avec conscience. Kofinga, koloba n'importe quoi, waneza ba niaou, au Léopard de la SAP reconnu par le peuple et le gouvernement congolais. C'est pour toi enchaîner pour la bon enchaînement la personne en mode par les millionnaires congolais. Dieu merci Mbokani ya Marlène Tessa. Kakaviki famille du Kos. Tosta même ali so likelele océan dialo ya yuyu. Vena rapidence, ya nono. Talaka mona potatongo, vena Joël Makanda kobo. Ça peut marier. Pour moi, David Lutete, partenaire officiel, David Lutete, Maître Junior Mukuna, Maître Toro, 450 tolo na tolo na Maître Junior Mukuna, Maître Toro, 450 tolo na tolo na Muku à Moko Force tranquille, Maître Mukuna. Drapeau, le parent de Luken. Mais tout ça, on sont ici sous. Petua na kombo na Yannick Bandinga, Yannick Badimba. Petua c'est un vilain. Pêcheur. En plus c'est pas ngana joie abimisa bazelu na maya ya moyo nini ya chwenge. Ba Petua bengana bango po ba indiscipliné, bisenga senga na baba, ba mona matanga te. Donc ba komo linga ba bebisa idéologie. Ba komo teka même ba sim. Donc eza bango, eza papa griffe na bengana bango.
oyo ozomona nde reconnu bachef de l'état baolino kala tro tomona baoto balare donc biso so tobengani oui biso ti bafaire élection awa après campagne biso tobendani donc voyage ezali towelela te équipe nationale oyo original ye aza tout kombo ekeko te ye drapeau drapeau c'est présenté bien mudiamudimona makambo eza makambo ya famille soki osimba te efandisa famille eza balien familiar mais mini na minute oyo esu balien familiar te ekomi balien famille ekomi osenga type wana ya na nintendo na ye afula bino po biso toka bakwado te po tofula bino mais toyesaki bino kaka egarde bani na petit soki na bani nanga na kotuta mpo nga na remoke ozatrapa mboka na biso ke performance ya nyama kidiba te bakosao te petit oki petit oza mwana moke oza Dimitri bona misi rebilomanga te mpona kofula te mpona kwado te toyemaka mafiso manisa mwana peto kongo lokola ngai donc deux fois te bapeto kongo mabele ya deux fois te ya propre donc ne grandi ya peto kongo soki oyeba oyebisa yo donc deux fois te bilamba mpasi yobi tro oza bazara ntili bien signé oprendre donc deux fois te tanga weston alala nzala mpona sapato oyo bala balala nzambe bala alata deux fois te machine afiki mama wivini moleka franci vamakisa lokele parti émergence ni majorité ni opposition donc atako papa chéri jibe mpia na moto pamba héritier watanabe Kogan bazwi wapi Kogan impératrice bazopola bazondima te surtout yo oza jaloute oza na maseke osambwa omela bouchon oyo eza léopard de la SAP congolais donc esangani na léopard de la SAP Congo central toza awa na numéro 1 toza na numéro 1 ya SAP donc Mouzeki Ndungule sa majesté ye nde chef de file ya léopard de la SAP congolais ezala oza na Kasai ezala oza na Équateur ezala oza na Bandundu soko yeki sasa il faut collaborer na Mouzeki Ndungule sa majesté la vitesse oza besoin ka ba pièce mais awa toye affaire ya Fiston Bamanisa l'homme social bilamba ozomona lia basongisongi lelo naloba totutana président Mouzeki Ndungu ba pièce eza ba Dolce Gabbana eza ba nouvelle collection ya ba fleurs ozomona ngo ba fleurie na ceinture yo mozomona moye kuta kolobeleza te mbanga paso eza ba yoti ya mamoto bodio na kati na lati eza Givenchy eza ba mode à l'avance ba faire soro kokate vana na ndaku kende kotimbola zelo na sepeli ya to na eloko Fiston Bamanisa sali en tout cas bambote na Fiston Manisa donc a connaît pas a demandé oui na opesa bambote na ba Mr tout ba petit ba vieux tout ba na mikili na pesi mbote na Jado Mandefu place wali yo mozo mona kaka Mashiro Diwaza Amokashi Diwaza masalanga trio bengila yo mozo mona tina ba Versace wanati tozali bazopola oui merci à trop na jeso Fiston Manisa sali en tout cas kitoko toko makasi talaka bilambe Ferragamo n'en parle pas mwana mbala lata chemise à pembe talaka bazui palpite bango tout bakomi kokima beaucoup sont appelés na makambo pe sont élus qui dit léopard qui dit bilamba impoli va na palais donc mbala bango suka poto beta po baza déjà kopola palpa yeyo tala bilamba ya moto obilamba moto ya makasi rabuni ayebi yango gag riche congolais papa Nenis palpa yeyo Ferragamo nde baloba ata banasaki te tala renegol sango babalela mama Mazan tala bilamba kamera bilamba biloko papa tika moto ane écossais tala sapato John Foster soka mkoto tala sapato John Foster trop cher biso bien to si sala musiki tala kindingu to si saba émission de belé Dolce Gabbana ya roza pièce Dolce Gabbana tabana saki te okokufa oyo eza léopard kindingu dernier message pour to na kati to système ouais message ezaka bana poto léopard de la SAP yango oyo tozosonga poto mingi kaka idéologie oyo moninga na bino asali aza complexe te oyo abangaka milie na avandaka te
mwana poto ya solo ayaka afrontaka milie bambota tro na bana poto balingaka nga Belgique, Paris, Londres, Allemagne nabosani te Aimé Bidosha na kati ya Londres oyebi makambo oyo peti na nga Bram Piana Soraya Daïda bana papa chéri Richard Lofombo brother Mavinga nabosani te Irene Kiwa Irene Ouattara na kati ya Paris nabosani te Dame Becker na Switzerland bijou de logique Thierry Kiere na kati ya poto nabosani te ya keke ya yuyu famille Dikosi na pesi bino mbote trop sans oublier émission mwana mayo ezotalama partout na monde trop bino boyebi Facebook Museki Ndingu na pesi bino mbote trop boleke bele na poto numéro chombo na opesa te pona koma déranger Fabrice Mubialos Papi de Berne David Lutete gars au show David Lutete Babi Chika Bomonia Befika Impératif de Wifi Moleka Bana Luanda Mamadou Arisho Motema Bibi Chamaladi Paris Londres Prête la carte à Luanda na bosani binote na bosani te Dieu merci Mbokani ya Marlène Teta les millionnaires congolais Dieu merci Mbokani Willy Etoka ya Willy Mouchani Koda Mboka et puis maître Junior Mukuna tali kofe kufi Francis Vambakisa Isolokele Kitoko merci le internet souvent c'est la ngotoko tanzela moro merci na batu wana na biso Roi Manitou Ludovic nakata jobu mudaleke na lara te Roi Manitou le champagne qui gagne toujours Roi Manitou patron Doris KMB top modèle Doris KMB Admani top modèle patron Admani Axen AK 47 l'homme à la Johnny Vexas prêtre d'Afrique d'ici Batunanga Kelly Charlotten Batutu Botani Bissomote Elodie F. Nambourg Kelly Tsumbo Ojeps de Paris Richie Maquet c'est Parlement debout Moses Venangai Mendes Aigle Fumusi Général Mokonzi et puis Junior Ikoma Roi Bilamba Kale Mboka Bey Kanto Djogomong Fierité Bana Changwe Amada Bassine Djogomong International Djogomong David Lutete Maître Junior Mukuna Mukua Moko 450 tolo na ye Maître Junior Mukuna merci de tout talibiso Isaac Mambolo quand ndenge ezalaka
Bon, Miguel Niemba, merci, Tokomi Nasuka, la famille Yangoyo, Toyego Lobela Mingi, ils ont ouvert l'agence Fret Maritime Maman Julienne. Donc, et là, le gars important, le plus important, c'est l'agence Fret Maritime Maman Julienne. Donc, Toyego Solango, donc, on a besoin de contacter Ngaï, Ngamoro, responsable de l'agence, dans 0033 642 83 16 92. Donc, agence c'est ça, Maman Julienne, Fret Maritime. Donc, tout ça pour établir Maramounion, Sonzamba Souma et que malin. Donc, voilà. Ça, les bisous bien, Fiston Manif, adresse agence César. Adresse agence César na Sendwe, na un boulevard Sendwe, na Matongé, na un boulevard Sendwe, Maramoisa wana. Donc, si vous avez un numéro en France, tu orienté Maramoutou, donc voilà. Vraiment, l'événement est bien, tu as 9h et puis tu as remis dans le événement. Dernière parole, non pas l'événement. Dernière parole, Zali, na sepeli mingi, na maman Sangai, na va soutenir Ngai, na sepeli mingi, na va frère, on va soutenir Ngai tout. En tout cas, merci beaucoup. Et là, on peut, c'est important. Papa, tu me plais. Là, c'est important. La Pessi, de part de la sable. Donc, ma pièce c'est Ali. Ma pièce c'est Ali. Pièce ça comme des garçons. Pièce ça comme des garçons. Ça la laisse. On se peut là. Pièce yangoyo. Chemise comme des garçons qui sac au musée Kindingo et à sac à musique à Paul Smith. Yango chaque biloko cadrement au kitoko à l'aise famille et là na pesi ba frère na ngai to soka ya pasi to sunga bango pe ya pasi musée oza mama bilamba ngala mama bilamba te ngala 0 bilamba 100 bilamba teni yango yo musée nazangi parole na pesi yo parole. Ouais, merci à toi, Fiston Manita. Grand garçon, binomoro bana poto bomoni. Minga olobea te ba comme des garçons sawa, ba Thierry Migler. Donc, ata déjà na amour, alors moi musika eli biso ba plan. Soki bino pe ba koma na volonté oyo, et au sala bien, talaka Afrique liga la forme ya la raté. Na kine liga la forme ya raté. Ndeto la takawana bande ko na biso ka mbatuka na biso. Merci à toi Touré. Fais-toi Congo na ndimi yo Touré. Donc merci à toi na mige. Na pesi pe ba mbota trop. Na pesi ba na poto tu mbote bolingo trou. O ça léopard de la cape, ba na peto Congo mbota trop. Yaya Touré. Bien Nathalie. Je m'excuse. Étant que garçon Touré, garçon de l'X, exemple à Peto Congo molobelimo ko ya Peto Congo ya mboka oyo. Na lobby ndenge mon frère na ngai muzeki ndingu atikilinga maloba parce que aujourd'hui c'est la fête de Fiston Mani, ça c'est la festival et puis tobeti moi football toye moi quelque part tozwa moi ndenge zalaka biso bakolo forme ya mboka ya mabele oyo tolobelaka makambo sous parce que tokomi amour ya forme est tellement le cas ekoti biso na Metiopo Luanda bamingi nyema bazali balobelaka mbonga mboka Kinshasa partout Mikili Boyebi. C'est bon, il ressemble les athées Miguel. Kalebe Mukombo na Ngbansu, merci de l'internet pour l'andi. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détas dont des dieux. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que